décision dans la maison. Alors, si on doit aller sur de nouvelles bases, si on doit aller dans la réussite, dans une vision de réussir les choses, ton dima que tu somba qui babillete, ton dima que tu échoué les sous de mettre notre artiste en valeur, tout se conscientiser quel est le module et l'énergie oyo, et hommes mabiso en avant ou qui nous freine. Ce qui nous freine, c'est la mythomanie. Ce qui nous freine, c'est les insultes. Ce qui nous freine, c'est la division. Ce qui nous freine, c'est les mensonges et de ne pas cautionner la vérité. Aujourd'hui, ça affiche na sima technologie. Bah papa n'a pas besoin de live. Mon réseau baké aux tablettes. Mais j'ai honte. Et quand on dit des vérités pour le bien de l'artiste et pour motiver les Gaulois réels, bah tout bazo finga. Et c'est blessant. Moi, je profite de cette occasion pour dire aujourd'hui, moi, je suis plus avec les Gaulois. C'est pas que je ferai ennemi. Je reste juste au milieu, je donne ce... Même na panel nanga moko. Na kopé ça aka conseil mouta bomanga zate pour za live nanga. J'aime pas Hervé, je le garde à cœur. Mais avoir un public qui ne sait pas apprendre de ses erreurs, c'est chaud. Non, non, on n'a pas ce zomo. Bah comment loba? Papa Waza, Papa Zoba. Papa Zoba. Papa Bouzoba. Papa Bouzoba. Papa Bouzoba Zoloba na yo. Gauloise à la caboité. Aux autres dégagés. Donc, bazala pour ça que Gauloise à la Moutouya Lukuta. Na Lukuta na yo. Lukuta Koutouté. Gauloise à la Bouffon. Non, non, non. S'il te plaît, pardon, papa. Nafi sa Oloba. Fisa na. Et l'ingi Oloba. Gaulois oiseau revendiqué ba fait réel pour l'évolution de tous les Gaulois. Gaulois oiseau a un souci. Artiste qui est Liboso. Gaulois oiseau en fait, à un moment donné, vous devez savoir, dénoncer ce qui ne marche pas, n'expose pas l'artiste. Bilo ba fanatique. Papa va rocher la bino téléphone te biso tout. Oh eh amagamo lobaki, il fallait qu'il ne on le bana privé. Il n'est pas mon ami. Il a un bureau qui doit écouter. Il a tout, structure union se fait dans structure. Ah oui bike et ratozaki otavene metala la presse magamo lobby. Nazolo ba makamo na omona à mon niveau, ngaki na plateau. C'est moi qu'on pose des questions. C'est moi qui défends Ferry. Na ba plateau ya ba di londolé, ya ba Frank Stemay na poto place ba bandiko belé ba kendati. Donc ceux qui nazo se plaindre, et ça pour nazala bien armé. Et non comme ridicule. Donc ceux qui se plaindre na sima, et ça que mettez-moi aussi dans de bonnes conditions pour argument na comme gazobati. Pour les langue zaki yango. Que les choses changent. Maël les a. Et ça le coach. Coach aza Maël. Équipe est bien, mais naza manque à jouer. Bosomba ba jouer pour stratégie na nango et simba. Oui oui. Oza pour ça jouer ni, nana pour ça Marcelo, nana pour ça na logique nanga. Peut-être sorti nanga ya live, on peut dire la manière a été mal compris ou la manière a été mal exprimée, mais les fonds étaient un souci de l'artiste et du Gaulois, mais qui a été mal traduit. Tu veux qu'il fasse quoi? Donc on dit, ma chérie, continue, papa pardon, nachité. Billet, le concert a été annulé. Et l'élo, nazolo belo morobwe, pour nga annonsaki une semaine avant. Naka, il y a annulation, il y a concert, il y a grande salle, s'il vous plaît. Botika koko sera fait, na ba Gaulois. Et que na quota, na image, y artiste. Ça va peser. Au moins, il répond, il y a ça, loin. Et qu'on peser, na ndenge ya mabe. Et ça la quota. Parce que tant qu'on annulé, bango va afficher, bolongoli, bango va longoli, et que n'a pas dans le système de la salle, et que n'a pas côté artiste, les a quoi annulé, et que n'a pas image artiste, ce n'est pas bon. Besoin comme ça bateau, report, un mauvais décollage, le prochain vol est comme un dégoût. J'avais donné des points, pourquoi concert ici maté. Londres est un monde à part. Londres est à Schengen. Biso toza bato à Paris, Belgique, tu as un système à Schengen. Même biso toza en Suisse. Toza à part le rôle à Londres, mais Suisse a fond la frontière. Toza à Schengen, sauf qu'à un niveau à monnaie. Biso lié à France-Suisse. Londres lié à livre. Londres a l'équipe biso nyon son Naomi. N'Europe dans le monde. Donc, si on a 100 €, dans Londres, il y a déjà comme 80. Qui veut dire, un concert, dans zone Oyo, toza na accessibilité, il y a déplacement. Il faut du temps, une bonne stratégie et il faut des économies. Qui veut dire, concert il y a Belgique, sans papier France à Roya, sans papier Italie à Roya, barozo ba bis balala na ba bis bayaka.
Nyonso na siko izaba ba élément il fallait zala autour. Pourquoi? Tous rappellent un problème il y a anglais. Il y a un monde congolais belé basoka à Paris, Belgique. Les taux le plus élevé, il y a communauté congolaise en Europe, c'est à Paris et en Belgique. Ce qui fait que bandeko o ba uti na ba Chypre, ba Grèce, o ba yaki ba makolo, baza ebele, ba yaka pe ko chapo na ba conseil. Pour na matalana, magasin sans papier, mobilité facile. Tozo kende Londres. Londres et Nigoloba, ils vont filtrer ba fano ba okende. Maintenant, ça revient maintenant tous ce qu'on a stratégie artistique et artiste. Quels sont les points forts de notre papa Hervé du côté anglophone et en Angleterre? Papa Bouzo répond à la question. C'est là. Nazo kende. Toko kende te na ba point, il y a ba restaurant, ba salon de coiffure, na ba nganda. Non. Il faut aller sur le côté point fort. Ba côté point fort on est important et équilibré. Angleterre, bah, ça rébellé. Comme la communauté anglaise. Pardon. Tu as rébellé, tu as combien? Papa, moi, il y a Angleterre plus de 8 fois. Je connais la communauté. Londres, ça est mon été. Quand je parle de la communauté s'il te plaît. Dans ce Londres, les sont au Congolais, tu roses à la ta 80 000. Deuxième ville, na biso à Birmingham. Quand on a repéso, comme moi raison. Pour na loba qui on a na bano loba na kala. Place au taquer à Londres té. Ba Congolais bazan à Birmingham. Bon la deuxième ville, biso troisième ville biso est à Manchester. Après tu as peu na bazan à Scotland, bazan à Irlande na Wash. Place fa ba taquer est à ba place wana. So que ça na tout no batwana yo tangi na ba nombre na ba ngonyo so bazaba golois. Non. To bazaba congolais. Bazaba congolais. Na go baté, so bazaba golois wana ko. Silver baby. Non, et baby te. Moussous pas une bonne année musique. Ayo ka na année surtout. Moussous pas rose année spirituelle warrior confesseur one est normal. Mais au na maloba, na comme la présence ba to rose changer 100% te attaque 3% wana na nini moko ba koko ya et puis ça rapide poids. Na sens wana nde onga na no belle la ba nakala. Chaque live dans ça to tika na Londres to ba na di banda. To ke ba ville au mona ba ni na ya ne concert moi pa ya ne Londres. Papa Bouzoba. Soki yo lobaki Toti Kanan, qui es-tu dans Jet Set pour Banoyeb Sabato? Batika. Non, ça veut dire que tu s'il te plaît. S'il te plaît, Kassité. Toujours discuter, tu as fin à la tête. Question d'abord. Tant que Yolobi na loba qui Toti Kanan au Londres, tu ne comprends pas que Yopé, au Tiko Funda, que Londres est une stratégie. Non, dans cette Toti à Londres, pour monter à Londres, à une place concert et ça. Mais monter au hasard à Birmingham, à deuxième ville, ça va être Manchester, à Bente Cardiff, au moins, à Yébine Maramora, et ça, moins, battu, oh, bon, ça promotion, na biso, auto, ça, on a dit, token, dans la ville, oh, place, dans mon tarot, banité, attends, moi, à l'ingane musique, à Bente, à concert, la première fois, tout l'accès, nini, ezapo, oya concert, na biso, na sens, bongonde, na bato, tika, dans Londres. Na été sur comprendre Papa Bouzoba, je reviens maintenant pour te dire que, et là, on a l'obaki, na maramona l'obaki, obagoloba silikaki, tozongeli yango. Tozo traverser monde technologique. Makambu ya kotambola le rôle kindi ko basalaka promotion stade de Nemarty na poto basalaka ngote. Ba promotion na bino ba tonto promo au télémaga na ba parc ko kine ko bina na ba pont. Ça n'existe plus. Mettez l'artiste en valeur, trouvez une stratégie, excitez le public, avoir une bonne politique. Vous pouvez faire la publicité chez vous à la maison. Bokotake, ba province nengeni nignon sur les réseaux sociaux. Une bonne publicité, une bonne stratégie. Kaka moko bochaki pour na Londres, yangone koko na Birmingham, yangone koko na Liverpool, yangone koko na Manchester. Donc il y a encore des papa. Il y a encore nani mutu fala sa stratégie on a fait moi je suis pas gaulois, ça c'est à vous de répondre entre vous. Non, parce que yo ozo lobelango ti pourtant on lobelobi na tonton nazo répondre papa Bouzoba tant yo tout na ngai yo po yebi stratégie yo po lobela ki ba billet na papa trésor bon répondre. OK la moi le lobby Rose a non raison mais na sens moi na net ba ville wana batning ba kenda musala weekend za mutanga za net tana moi sini la ba na ye
tant les arabes ils ont moins boké la communauté place pour congolais bazalara boko nini boy pour nation to à Londres munyo sabi to na munyo sabi 76 munyo sabi watamso munyo sabi place boy ba yebi place to kuta na biso ezala on face munyo sabi concert eza mais bato bazana libanda au moins bazana tante moins to que place bazana to so to lata ba polo so to ça avant on comme place bato baza communiquer sur le téléphone. Avant que Nenganda, pourquoi vous en avez un pour que Nenganda, vous en attendez au Kenenganda. Combien de personnes qui ont on parle de la promotion numérique, c'est dans ton téléphone. Au moins, on a mis à Zosala, tu as combien 700 et quelques taux que 800. Ça veut dire la minute où message les cas affiche les anasima. La communication numérique. Okay. C'est ça le problème. Les déplacements au besoin de ça là. Au lobelo rabia, zela siko. Naba no tangela. Ya Joe. Chaque jour à Fongola. Tobane liboso. To la sa ne bazwa visa sur oza na mukanda abet oza na permis yo oza na ça dépend beaucoup oza France Belgique Allemagne Suisse din mais faut sengani tozo expliquer ba to teka ba billet to somini mutu ayebe nga osala to bane liboso bongo après to bane la sa batu neni no royani bo to la sa ngo luka hotel to saini surtout wana to cheni na sima to na etso ndo mo na to sala ki ono surtout banda date banda ki chaque jour to so muta habité so ibo so matike te qui na panel ya devant combien de personnes productrice yemo aza 12K. À la page Facebook te. Yemo wa osande, yemo productrice so producteur wana. Papa Muzoba. Oui. Olobi ke bokendeki na page ya Yadjo. Est-ce que boyebi ke Yadjo dara fan? S'il te plaît. La responsabilité ngana zozongi selango dans l'équipe de l'artiste et la production. Yadjo pour na bolingo ya faire, c'est pour ça il le fait. Mais ba Yadjo baza combien? Aza mutu. On a mis ça lelo, lobe on lemba okende. Pourquoi vous ne voulez pas vous responsabiliser? Papa nangai mutu azwa ki mbongo na caché c'est wana makambo na ukolo bango te parce que ngana lobaki on pe lobby ba producteur ba komo yo producteur ba komo profiter na sima ba go. Merci beaucoup. Ba moko il faut ba sala ba luka ka ba ko ba sala ba promotion. Producteur azoze la sold out pour récupérer mbongo. Botika bana batu ba paiement. Le problème c'est ça. Tant ozolo ba tomataki na panel Yadjo. Non, Yadjo admettons que Yadjo fala ça live Yadjo abeli. Donc encore handicapé bah tu vas sur ma billet ba réservé te. Vraiment. Ben ça non, au lobby bon, na lobby to depuis les 10 différents panels na presque mutu moro tono qui va prendre différents aux salons. Et le lobby producteur aza masteranga pe masteranga. Na PC ba idée belé. Ye moko ya ibsinga na zela na komona. Au moins ma mususu bozo konane o n'habite yo ba général na dongo na yo. Ba to bolo ba bureau ya faire na nini boy. Un producteur ndenge pour cour elo nga na sala na vie na normal eza maramba ni ya ba fête na musala normal nga na sala. Yo même service traité na mamba fait. Na zasko chef ya département. Attends, c'est qui non me fout à Rambongo. Après, parce que le domaine, yo ça c'est plus la vie traité comme la marketing. Non, le domaine, c'est la marketing, tout ça, c'est. Pardon, sur aux résultats que nos talents na YouTube, Naomi. Oui, parce qu'ils ont la carte marketing. Non, mais le problème aussi, c'est que Ferré n'a pas de hype. Oh, qui tient à nous, Azanani, non, mais comment tous autres pays qui sont Naomi qui tient mes chapeaux? Naomi qui tient. Naomi, attends, ça nous a bien pour nous. Qui tient. Non, mais pas aux pays sont pas comme moi, non. Bango kasi so muto oche munses aza warrior oche monatina maye biso ningi na ote atoza na bula te yo mozo ba yina yo Papa Muzoba zela muke mana o oyebi ke na page mutagera ka page ya Papa RVP a sali ke promotion oya avancé te na page ya Papa RV promotion nini basala ki ndenge ezarake ba video nyonso Papa RV azosala bazozongisa ka date bazotiaka nini esalami te
bazo condamné ka batebele ata na kota papa papa Buzoba zela pardon na mupanzi ya papa Hervé bango moko pe basalaki production nani da babenga on marketing ya malonga te qu'on se le dise producteur soka aza faible parce que papa Buzoba bi eza production ya liboso o ya sala oui aza amateur aza na maîtrise ya makambo wana te Frère Gola aza artiste ya munene o déjà betaka soko moni ke koto eza faible ngana bimisa ba point fort nanga po coproduction tozo salesa nini esimba muta gerano ya page ya papa Hervé sorcier mutu pena zo kanga no Frère Gola eza muta gera page ya papa Hervé deuxièmement muta zo kanga Frère Gola eza ba manager na biso donc baza pardon excusez-moi pour le terme moins intelligent moko moko eboka ka po ba musicien ya malonga bazate na mboka na biso nzambe na koma yoka kanda ya ozana golo est-ce que mama msusu omona na posa ya lelo ba bachangata na place wana na orienté ata artiste to valoriser no mutu ayebi musala na yeme azana bata ko orienté ya bien te ya ko za faible mais bato baza fort ba soutenir ye ba orienté na bien mama double king omoni elo mo we papa Buzoba lobby alobi ezamba la liboso production meka production bato ba produire artiste papa Buzoba a une expérience dans tout ce qui est événementiel dans service traité il est pas que sa idée na. Vous savez dans le domaine de la production il faut avoir un carnet d'adresse ça veut dire un producteur doit avoir la capacité na ye moko tango zo produire na ba potentiel na possibilité ya ko luka ba partenaire ou ba ko ki ko accompagner dans une démarche. Donc tant que je suis méchant, Naomi, ça je suis méchant tu n'as quitté Naomi, ozong suis méchant pour Naomi. Papa Buzoba. Naomi on la vie na yoka. Ozong c'est pas comme toi. Je veux pas encore parler. Naomi quitte ça, ozong m'a dit pour nier ça m'a non m'a quitte ça. C'est interdit de pleurer papa Buzoba. L'annulation, ça a touché tout le monde. L'annulation, ça a touché tout le monde. Papa Buzoba. Non! Oh, ils ont la biso, il y a des gens qui te boyi. Non, mais on s'est appelé mon tour. Ils ont ma bé. Modérateur, Aza Sakitae. Non, ne descendez pas. Non, c'est ton panel. S'il veut pas de moi dans le live, bah, qui ouvre son live. Et il me verra. Papa Buzoba, au fingate, to so la mama musique. Oui, je n'insulte pas. Ouais, donc il y a un lobby. Tant que tout a papa Buzoba. Na autre la avant la matin que notre la paix profil à papa Buzoba. Ngape na moni promotion sali. Dobo memi promotion, il y a Stade des Martyrs mais na poto. Papa Buzoba zo bimisa ba vérité belé sans le savoir. Tant lobby que ba producteur et sa production na bango liboso, yé pas pesa ki ba conseil pour y a une expérience na service traité. Ce qu'on a zo tourne na service traité to bi que eza pour na bongisa ba mesa décoration ko servir bato. Ya linga ga sala ni na copper box. To lia bati. Papa Buzoba na ko la micro pour répondre papa Buzoba. Nazo loba. Te wala ce que comme manque de comme ko manquer mutu. Ngana za traité comme madini bilo ko relire. Na eza c'est chrétien na un événement. Na za ngati no prouver to mutu ayebi. Mais est-ce que événement qui fait ti concert tondeni pour concert les concert anniversaire mariage chaque événement elle a ndenge basala ba organisation nango. Te oui, chaque événement, c'est ça, on va on a un concert, et là, on avant de répondre aux questions méchantes. Avant de personnes, on répond aux neni qui ça, on a omis qui trompe dans la qui ça. Oh, comme ça, on répond à la RSA. Non, on répond à la problème. On répond, mais qui ça, aux ex, Moutnabi, Gaulois, a commandé Warrior au Matisse Panther.
otie méchant azani ni boy loko ndingi no bongo ngana kiti soko zani na kiti era limbi sanga soko na panel ayo na panel eza ngolo ninte na kiti na respect na kiti kiti pe pante po pante aza warrior Ramsès bonsoir na kiti pante à noir loba oh papa vous êtes ouais bonsoir les puissants Papa Buzoba. Papa Buzoba est moi qui tire à Matanae. Ah, Bobi si live. Bisoto kita Papa Buzoba zonga. Papa Buzoba on matao. On sait à Matanae. Papa Buzoba zonga. Bisoto kita. Papa Buzoba azonga. S'il te plaît. Papa Buzoba ngana obenga on a téléphone pamba. Papa Buzoba mata s'il te plaît. Papa Buzoba nda mata. Papa Buzoba akota asenga tonga mona otindele au Matanae. Papa Buzoba s'il te plaît mata Papa Buzoba. Papa Buzoba capricé le roi zema ménopause. Zanga mona benga ino na za te bota tinda de ma. Tonton ozalaki likolo. Naomi kama na compressé za garçon na yo kokete. Ah nzambi na. Zela ana ena se. Abu macha papa. Le problème c'est quoi? Biso tozo ba golois, tozo bundaka pona bolwa mafere. Niveau baza ko axe. Baza ba harcèlement moko ya liwa. Na ko bina ko ba. Enda na bino kana kacha territoire na biso. Na obunda bitumba ona kacha territoire wana. Na olonga golois c'était na zakara na bino golois. Succès ka songo bonsoir. Voir Ira Ramsès, des tontons. Et Tobolo King. Donc, merci beaucoup. Nous avons dit que nous avons tapoté, nous avons intervenir. Et nous avons félicitations à Moussa Lozosala. Bravo. On comprendre, hein? Sans flatterie. Tu défends l'artiste Papa Hervé dans mon thème. Vous comprendre. Il y a un combat, on va écarter, on va éliminer, mais Zalaka forte tellement wana. Tu défends l'artiste, oh eza bien, au lobby, oh pesa mabe, au déclaré parce que tant que ça n'a accepté, Romo n'a pas pervé. Accès na eza qui est na panel na yo, oza pon artiste na yo, ozo défendre artiste na yo. Tikala kaka nengo za wana, défendre artiste na yo, zalaka ka vrai. Kolanda batute batebele bakoya bakoloba bakosala bakopesa bambongo sala bosala bopota mususu. Babo mayo mais salaka musala na biso tozomona oyo zosala omoni bien kaka eza ebima na munoko na yo za gauloise mais soki ezalaki biso ba oyo bakofinga batata ba mama mais yo pe bazofinga batata ba mama mais ngana oyebi soki elo moko nzambe na likolo azomona musala oyo zosala osala ngo na mutema na yo mpona souci ya artiste na yo e avancé ngana osenga na yo bato ba imposaka o te na live ata za gaulois ata za mélomane à la bonne musique kitisa mutu principe moko kaka yozalaki benjir te sala intervention na yo toyoka ba reproche pour na musique na biso fe regola za artiste na biso mboka ozo comprendre na wenge batu tout baleka na wenge na linga bango na quartier la tete na loba ngo vrai mais artiste congolais to osala musala bien na ko protéger na ko lobela ngo na ko kumisa yango mais na moni Papa Buzoba aza botika na lobelo mo boye aidaka batu soki balingi ba s'exprimer ba azala l'aise te oboye o troublaka ba moi batu balingi ba loba makambo tam so ekomela pe artiste ba bongisi atika ba jeu wana eza bien te tam bolo ba producteur wana tozana concert annulé o ya Papa Hervé mais c'est pas un producteur frère to sur la vérité c'est pas un producteur na ba fanatique ya faire o ba osa ba live ba loba ke bazo mona promotion te bango pe bazaka bazoba ba bazoba te bozonga vraiment promotion ça là na Adidas Arena yango boti ba free lelo ba Accor Arena soyons sérieux quand même producteur a salé le côté fanatique a déclaré moi je préfère ce mieux artiste annuler contrat à Luka producteur il y a bien bacha makambo mais ça il faut manager moko o azoza la contact a sololi a planifier makambo to eza OK pour artiste accepter tout l'année artiste c'est pas Papa Samba confirmé biso bateki ba billet déjà 50%. Mais aujourd'hui sur le terrain c'est pas ça. C'est pas ça. Mais mutu moko koya koloba azo flatter. Ngai je soutiens Papa Hervé. Nga ba ofinga nga pour rien de konanga. So tali vidéo nanga au monde à place ta fini Papa Hervé. Tu vois, okotika la remonte ngote. Pena ko sala ngo jamais. Nazaba contre bateau bazo ya ko bebisa image ya artiste.
ya kofinga ba mama bato ba papa bato bana bato yebisanga nga banda na banda olanda ba live nao na yebisa ki même era na privé bana na banda olanda live nga mona place au manka papa Hervé ozo solo la nena ba mélomane à la bonne musique bo somba ba billet olé à revendre la 2 heures du temps na ba live bozo loba bozo finga ça sert à rien nga na osenga bino na loba ngona live na yo za gaulois nazo senga na ba gaulois tout oyo vraiment monique azana conscience ana posa papa Hervé a évolué bolongo la trésor congolo bo benga na tonton pour vous c'est tout c'est clair tonton pour moi zo finga yo a fingo par rapport et lo ni yo sali si ko concert bato basala na Paris ba gaulois o ba telema na Paris ba beta papa Hervé double nini Adidas Arena tala moto ezalaka nango baboya na bango kutu polémique babi focus Adidas Arena boye na accord Arena biso tozalaka na to compagnie papa Hervé mais bango baye na politique na bango pourquoi na loba yango na ba live ke bazalaka na ba YouTube na bango baye cop baotala ba intérêt na bango e bébé bonga ba diembeli wana or vrai gaulois bossa la pétition tonton promo tika biso tranquille papa Hervé a trouvé bateau ya bien ba communicateur ya bien ba communiquer pour naï jamais ko communiquer papa Hervé faut tangaka komba fali boko ta fali on se comprend tout ce qui est pour papa Hervé lobela papa Hervé baza na même vision te to la na ba interview ba artiste mutu mutazo sala makamna ye na ndenge na ye papa Hervé a apprécié te Stade de France papa Hervé par au betango basalo fallait abeta papa Hervé par au betango ezakaka organisation entourage à bien management à bien to tche sérieux to loki producteur abeti to soutenir artiste ezaloku mamboka na biso bino nde bozwa les devant bino bagola bolanda omenga mutata finginga échanger l'autre papa Hervé c'est un millionnaire ngata fingi maman nango tche bana nango tchengo tchenga mutakala et lobilange l'autre mais moi mon souci que notre artiste congolais amata kindi omoni comparaison mususu to salaka so que on a système de communication bato ba travailler communication ba yebsa tant ba bendaka polémique moko ezalaka bien pour avancement ta mususu ya artiste muninga sali boyo pe sala bo mais akosala ngo ndenge ya salite ya osala ngo na ndenge na ye ta mususu pa ko baksa 1+. Aujourd'hui c'est Fally pour pas bêtise Stade de France demain ko ozala faire rigola mais ta mususu faire rigola na temps oya robeta aroya ne loko moko ta mususu Fally azaki na ngote Omoni a marqué peu histoire commis histoire. Adidas Arena faire ego la commis histoire. Ça des martyrs a commis. Encore Arena commis. Mais si ko yebisanga. Boligini. Fanatique a ko Boto avant na France Belgique a yé concert à laver à la tibilamba telemi libanda. Ana billet. Mutawa benga na ndako na live. Kasongo. Ndeni masolo ba billet. Tala niveau. Intégrez-vous. Yeba ko somba bien, yeba ko soutenir artiste force à la mérite faire 20 ans de carrière. Bien encore PC disque d'or au lieu à revendre la live. Beaucoup PC disque d'or. Beaucoup ont voté ceux qui va nominer quelque part. Tout le monde qui va voter qu'on nominé dernièrement. Bon ça les côté. Maman, ebele baza na bango ba célibataire. Ba ko luka ba momi na ba TikTok, ba ko koma ba star. Bah, qu'on flatte bateau au moni, papa Hervé, sur la 26 mois français, moi là, moi là, vous voyez, papa Hervé, tout, à flatter, pourtant, on a doudou, t'es où mon cœur? À flatter. L'autre, il y a sur la mouchopo. Biso, c'est quoi ton timbela maramouana tongo? De web, ça a bango vérité. Et là, balinga, biso, te poto, ça a bango vérité. Netinga, nana ba massa, marka ouza massa nanga. Nicolas, Akota, Jet Set, biso, to memaye. Toyebani bato ebele bazana toyebani depuis mati gol mutu nanga etongo bakoma otala ngaka aboy eza vérité to na posa to za na souci ya artiste na biso to kende to na za wenge na za nanité eza culture na biso ba fo bazala ebele 3 4 5 bazo tombola drapeau lobi biso nyoso to sangana po na Léopard pourquoi pas lobi to sangana po na faire rigola na Stade de France mama to lobate est-ce que biso to repesa ba anti-valeur bato ba ofinga bato pesa bango ba comme manette ba leader d'opinion mais non faut to arrêter makambo na tout il faut bino bozala parti c'est PR moko ba yoka ka bino ba ya pe vers bino ah maman nini boy et là mo soko lobby mabe ba encore reprocher o accepter yango reproche c'est important critique c'est important critique historique ezala mais pourquoi ba to balingi critiquer ce que bazo critiquer to ko avancer te tchala mutu na yo Naomi je te dis ma sœur
Et na mokilo neto vivaka boy. Tozana malamu na mabe. Mutu nyonso akolinga yote. Ato saleli papa Hervé. Ato tikali mutaka lozo tambola na bengela. Na palanka. Papa Hervé. Mutako ndima yo azate moko mibale baza bakoya bako combattre yo. Zala no ndengo zo travailler na papa Hervé na mutema na yo. Yo mo concert to yebi ke j'aime l'artiste c'est papa Hervé. Soutenir, biso soutenir papa Hervé. Nga sala promotion, naza parmi bato na sala promotion, ba pesange lo côté mais na travailler na ba fan. Nga déjà ceux qui fan na papa Hervé, ah kasongo na ochelo carburant 50 €, ça suffit pour moi. Oui. Ozo ko ça suffit. Et puis na kozala ka reconnaissant na kobo yango te na koloba yango ke mutu ba pesa nga dernièrement Wario mo aux États-Unis. Ayeli na basket à Jordan. Mais na ba débat na ba panel alinga kanga te kasongo yo zalaka golo yobo mais un mot pas vendre abi anoko pa loba makambo ka bi abi nazoya Stade de France photo kutana mais cadeau na nga il faut na payer le Jordan apesanga tu vois et ça te fallait muta pesingo bien nani ça fanatique moko bo bien héritier non et ça fanatique à travers nenga na lobela artiste na bango côté ya bien atali côté critique te atali côté ya bien ngana na serre na nga mona ko tanga kombote na de ya papa nanga aza gauloise alobaka mutu nyonso akoki koloba na réseaux sociaux akoki koloba ma papa Hervé mais yo soko lobi na mona ko ndiko tukinga na nini tonga na sa ya sima yo koloba kaka te atuna nga kasongo na futa ko combien po lobaka makamba papa Hervé tenga habité to lobaka ya bien to lobi ya mabepe to critiquer tu vois en tout cas ngala mati po na yebisa yo na isa ba gaulois o balinga papa Hervé de vrai bolongo la tonto promo Trésor Congol bolongo la ye bosa la pétition bosa na posa anate pourquoi pas makambo ya sala Tracy Yeleza sala Tracy Yeleza asala ngote Trésor Congolo toza na concert na obinga ngana ngana ke Londres ngala lina ke Londres faina ko sa dossier nga depuis mois dernier mais tu ko comprendre batuma ba muno ndeso ki ngana ke na ngindo ndiye ba opesa ngambongo o batu bandimi bazwilanga makambo to a charge na la famille kuna via makambo ndeko na okendete toza ba jeune oyo okoki kozala mutu ya fali okozala mutu ya feri mais na musique toza to mona na Stade de France ba Wario baloba to mona ba golo baloba to mona bango to mona concert à faire ba Wario pe baloba to mona ki bango musique ya rabongo to ko potana boy na panel c'est la famille mais c'est comme ndule ah nani loko osala te bakayo mutu passe okeno na iloko sate na ke na ndula faire na ke ndula fali na ke ndula héritier ezo ndire match yo kasi match à vite ezo beta imanie mo ya ta ke ta ne match à vite azabazali mais pourquoi pas biso na musique toi na esprit wana ezana bato bocha na mutu na bino boyo kanga très bien soki bo enregistrer ezana bato ba ye réseaux sociaux ba ye cop na bango bazana ba chaîne YouTube faut balinga polémique abuzo bezala po bango to ba kotsa ngona bani na bango bali ambongo bocha na mutu na bino ya trop de célibataires na poto ba gigolo bazoluka basi po bakende kolala kakuna ta mususu azana difficulté tozo mona awo mona babebani makambo na bango ye réseaux sociaux tango mona na ki mitakala tango kende ko nyukuta kuna botikela biso tour siko bo memela biso na réseaux sociaux poto sana pour citer na koyebisa bino bandeko nanga ba gaulois na opesa bino conseil ta que frère na bino to passa ba bon moment malgré tout bato ba fingi ba maman pona nga na considérer bango te nga na considérer net bino bozolo ba vrai bozo bunda pona ba artiste na yo na osenga na bango oyo bokomona aza communicateur a papa Hervé bomoni maloba oyo azoya koloba plus ya bino te concerné bino te ya ba paya bolongola ye ako changer le côté n'est pas papa Hervé zala papa Hervé ba golo musu bazala raté bozui bato malonga bozo benga na bango ba o balinga papa Hervé ya vrai bo bengani bango bo baxi bato moko boy bokomo ya sala titan ba sala ba groupe WhatsApp est-ce que toyaka ko soutenir ba artiste pour tout ça ba groupe WhatsApp poto bengana oliaki nini hein est-ce que papa Hervé yo vraiment ngozana Naomi la TikTok à papa Hervé. Est-ce que papa Hervé a ça 3 millions d'abonnés na TikTok? Attends. Oso comprendre. Maman, kolemba te bako combattre yo mais eloko ka ya suka na yebso zala mayele. Bako tindelo nyukampwa. Webi nyukampwa ezali.
noko moko boye akocha mbongo age ti azwa kaka video zala mayele eloko asuka kaka yango wana bundela paper ngapela ngina poser question na ndenga mabote mama ngana osala intervention nanga na ba question te so lingi question yaka na live na awa to pesa ba point de vue na biso poto aider bato oyebi ke ngana finga bonsoir non parce que yo pourquoi ka yo lingi ba longola tonton promo ba longola pe na no trésor Congo selon yo tonton promo azo porter nini na nini na promotion papier va porter ni selon yo nga lobby yo pe sortie médiatique no oyo bima ki pona nini ya faire wa auto beta o ya match amical pona nini karake faire bolo basimisa ki touche yo ka siko na ibso logo moko soko za excusez nga na ndenga mabete batu tu bo landanga mama soko za mayele nga naza wenge papier va za wenge na lingaka ye na ndenga mabete bo landanga très bien. Papier va passer ba moment moko très difficile na gouvernement na biso. Pourquoi? Ba Gaulois ba eko finga fati béton. Na loba kengo po muto ayebi ndula comprendre de l'onika songa lobi. Na zui ba pele belé batu ba benga ka songo za sage mais batu ba comprendre yote. Peu importe. Ba Gaulois ba fingi. Papier va leke pa sango. Tous à la claire Naomi. Papier va bazo tourna ye code 16 ezanine. Aboua kelengo ba IDPS. Tu trouves ça normal? Nandenge na nga na ebi politique indeko zo ndiye na protéger Papa Hervé na bi Papa Hervé fallait poser contrat wana falo tika. Contrat neza FIFA te. Eza nini ministère à sport na biso ba bendi ye. On dirait Papa Hervé zo lela mwana mawa ba edaka yete boye. Faut qu'on comprenne on a systématique. Ngana lobaki il fallait à la concentrer na bandule na ye oya zanango. Omoni Papa Hervé soka beta jongo kara makambo tout elinge kozate. Au moins, attends, il est terrible, il a avancé. Mais ce que vous voyez, c'est que créer polémique, na fanatique à Bossani na komi kofinga, et tiki batu ki diba. Ponanga, et ça ponanga, et ça opinion nanga. Tout le monde a cause à d'accord nangati. Moussou pas cause à d'accord nanga, vanda raisonnable. Ah, kasongo, oraki ça je me bat pas comprendre de ponanga, na tanwana chaleur wana zalaki, makamba gouvernement, fallait azana musika, asali makambo est important ya yi. Maman na biso ezana ba artiste mususu ba cheli ba kokyo cheli contrat mbongo ngo matali eta ya makamazana ngo atali ka non eleka atiki na pas sundoli contrat wana donc pona soki ça na roye biso ke ngata on a lobby na finga kite na lobaki selonga na lobaki ngo pe na préciser ki mutu mususu akoza d'accord nanga mutu mususu pa koza d'accord nanga te e bebe bongo kasi code 16 yango wana na lobby ka ba code 16 bebe bongo. So oza d'accord nanga ça va, so oza d'accord nanga te ça va. Yo pe ndongo zana, oza d'accord nanga te na ko accepter yango. Maintenant mususu Naomi ou bien Era ou bien News va à cause d'accord nanga. Ah frère, on raisonner bien. Ezaka rapoto aider artiste. Ponga nakuta na Papa Hervé na expliquer na ozo tenter. C'est maintenant les kaka na réseau na beleli. C'est simple. Merci beaucoup. Ouais, tonton Nani, oh là ça ma preuve. Tonton Trésor. Non, modérateur, commissaire Mounena la sabiso, ba preuve ba bien ya lande la ki. Tozong na pas tonton Trésor. Faut moi la micro tchele ba minute. Tonton Trésor. Oui,